Omoni T'as la caméra, s'il te plaît. Omoni eloka na loba na Mark Tabu, aza grand frère obiso to bando tala kala na TV. Donc alinga ta kota na babuzo ba oyo ya bana mike. Elle est là. Ndenge zaki bato mo na ke congé. OK congé. Moni nga vraiment na zabo bato fo ba betaka tolo pona nga. So moto azoka histoire oyo était ya bana na bango makasi. Biso elle est là. Bonsoir, Bambote la bato surtout balanda biso en direct ya studio na biso ya Panja Sango ya Congo. Boza bongo en direct ya ba chaîne ya télévision na biso eza bongo présentatrice na bino de moye mutavandi awa boso. Merci na baboni na biso, merci na ba fidèle na biso. Nous surtout on va préparer vraiment temps na bango, va préparer biso temps na bango. Ya rolanda biso na ba écran, ya rolanda biso na ba téléphone na bango partout bozalaka vraiment. Lo ya pesa bino ezalaka merci. Oyo akutana émission pour la première fois ko c'était vraiment na ko s'abonner, na ko partager, na ko commenter, ya on desalaka que toi améliorer sala na biso. Merci à toi Edino Image pour ça la sima réalisation. Merci na Da Silva Jacques Garçon Paris. Inde mutu asimbi sponsorisation vraiment il y a émission o nazanga moto na kati plateau naza Evariste ya Masidi. Ara to mesana obenga oya ya mesana obenga ekara ya Eva donc ça ya Eva awa aza danseur ya Jet Set ton solana ye par rapport à l'événement ba date oyo est en cours et ton solana par rapport ya pourquoi date ezaka moko na 2025 You Arena. Donc qu'est-ce qui se passe ba date musu eza teto qu'est-ce qui bloque ba no sebiso ba date musu. Donc voilà pour la monopoliser parole te na osenga mana Edino Image a flasher ya Eva kanga pe na kotika na rythme ya yati papa on fait ba bote sikozali pas bon concert na Goma parce que au livre biso azo livre biso concert na Goma donc équipe mon Jet Set bambote vraiment Isika Bozali. Bonsoir ya Eva. Oui, bonsoir. Papa bengo ya Eva non? Mais si, c'est synonyme na ngalo benga. Et ça on dit papa va benga ya Eva. Donc ça là bien parce que ça le quoi batumso basala ba kombo na ba musique. Ndinga sku za la rovandika boya. Ya Eva ça là bien. Donc ne ba belela nga ya Eva tout le monde a zana ndenge ne akubengela nga. Na sujet na donc ça dit ça là bien, na sentara déjà bien. Ah, ok. Merci beaucoup, ya Eva. Donc voilà, première photo yamba to mega pe ko yeba moi lisolo na yo, moi parcours ndenge zalanga. Depuis vraiment la Congo, utamboli pas mal na ba commune ya Kinshasa, na ba province, après carrière musicale non to vraiment to yeba des vrais noms non eza Evariste Masidi. Pe lo mse bakisa malakati. Oh non, vrai nom na eza ma Evariste. Eza qui na bakisa kombote. Ah ok. Ndé batumso ba bakisa ba komunga bakisa te. C'est-à-dire kombo kaka ndenge prise à katango ya Eva mais non suivant ben nga Evariste donc ils ont vieux Picasso na prise ba ben nga bien Evariste donne raison na père na biso. Ah ok. Mais na bakisa kombo te en tout. Donc ça la famille Masidi. Mais oui, Masidi vient tout silam ngai. Congo. Mais si. Ah quand même. Ba Congo central to pesi bino ba mbote wala nini? Mbote kiapo. Kiambote Kienu. Ah, Kiambote Kienu. Voilà. Donc voilà, nabi ki bana Congo central, bana ki centre ba matadien, baza recevela vraiment parce que baza en direct, il y a Fairmont HD, il y a des bandes à London TV. Donc bolanda biso vraiment. Na Paris pe ba Congo bazali belé. Na bazali ke Paris pe ba sepeli. Ba Paris baza o sepela. Donc voilà. Si ko poste to ko na parcours na yo na ndenge ya musique. Est-ce que bozana ba musicien na famille? Bon, en fait, tout ça ba musicien na famille te. Biso to butama 7. OK. To butama 7. Mère na biso saki 3e bureau hein. OK. OK. Mais famille moko ya polygamie quoi. Donc il a fait l'effort ya rozala mwasi malamu. Alobaka te ti alela komaki pe premier bureau. Au papa kufi na maboko na ye. Ah OK. OK. Na tikala omona yaya moko abeti musique te namoni ba yaya nde balinga ebala imena meka ko beta balle mais namoni esimbaka te donc défense vraiment donc numéro 4 mais en tout cas ezaki ngate ezaki ngate donc ça dire tant on a yena mamba danse et danse vraiment ezaki yanga donc balle boya njoto balle kuti donc esimbaki te donc moyen te bon ata judo ba sport ndeza kuna pe simba te wana déjà ndazaka makasi
déjà makasi ezali nga ko tokomeka te koyela nga mama ki judo te po omona mama litama eza te donc nakataki yo déjà kala leta oluka si nakataki yo todoza na biso kaka parce que omoni eza nango na litomba te pomi koluka vie bampara bazala bien et puis famille bana bon bana te bana bofana bana parce que banyasi bazala bana mais si totika en général bana donc c'est ça parce que toluka vie biso toza famille pauvre toza biso na mbongo te ki motu moko kotelemela biso ke alobaki biso te aza na ye te donc comme aza te fo tobunda na vie po tozwa po tomeka toede mama lelo nazoede mama nanga azalaki na place ya mabe ekolala pendant batemps ebele lelo je pense ke nzambe asungi nazonga susu nazongi nabunda susu nasala suma oyo ezangi nalukaluka nzambe asunga kaka mponga asenga nzambe asunga nzambe atika baoyo ayete surtout bana mama bazala toujours na mapamboli ok alors comment obandaki danse obandi danse ndenge nini bon nga nabandi danse na bapromo scolaire ok promo scolaire baye kobenga bazobina e nabandaki kobina danse pile soki naye babengana na ngai bina na te me nayaka kaka chaque jour nazomekaka kaka moko naomeka wana nazokuta siko bavie na nga mais tozalaki kaka bazalaka bamwasa mais baza bavie na nga na bamo baage mike mike mais tozalaki kaka génération moko okozala mokolo na nga 2 ans 3 ans 4 ans moto kaka génération siko bango bazalaki déjà na bavitese ya kobina basmef bahipop wana mape malembe nayaka en tout cas nazalaki na volonté moni volonté oyo nga natiaka na musique na biso na mosala na nga na jet set e na banda nango depuis bomwana cestadire na oyaka bato mutu ma azobina cestadire bana oyaki obini te motema pasi ngabi nzambe mpe nakozalaka mokolo mosu nakozalaka lokola bango nakozalaka ekosimba vraimen nga nakozalaka donc cestadire nakokembaka ale jour mosu na ye vie na biso dodo via dodo azalaki bon vraiment il est très beau vie na biso na dodo azalaki lokola bagato bivins à l'époque loso omoni lokola gato funaki lokoyiba mwa quelque chose banini mpona kotikede kaka mpo atianga na club na bina donc en tout cas vraiment nanoyiba mbunga mare nayibi mpona kaka na bina ya dodo ya dodo mosala ya eva akenda aza toujours en vie nayebi te namona ye te ya dodo so atali me mission oh franchement mais Charlie Solo ntango nazobeta lisolo Charlie Solo ayebi ok parce que ye mpe azalaka John Spirit azalaka hipopere bon à l'époque Charlie azobina nga nazotalaka donc nga nalingaki danse ntango aobina pa je mosu na bandi koyekola boye pa 2-3 mamo vio nayebisinga obina déjà kitoko parce que nabandaki kotala bango trop parce que tellement nalingaki eloko yango nazotala en tout cas nazalaki mpona capte ezalaki facile alors nabandaki kokapte ale naye komatale baye kobenga nga pa ve pokech bon nakomaki daya kosala basuccès wana komini komini te biso on est des villageois villageois mais oui wana bakongola matati nakimpese quand même donc baliboso ta maman nakipese vraiment bambote non il faut que na vie bato balobaka ndenge ozali ndima ndenge ozali mpo nzambe apambola oya kosalaka baorgueil na tv ça sert à rien po atokokaka bana bandali bana cham ngai bandali te kimpese ok to continue alors ntango na ye nazosala déjà nazocartonne c'est wana kufa bimisi nzembo ya ndombolo mama non akimisi yungana c'est wana loi mwana moke nazoyi biso nazobaskile makasi ale babengaka ngai mpa Lisette oyo azalaki producteur na biso sœur Lisette abenga bino evariste ndoko obinaka bien bozwa mwana wana abinaka bien sœur Lisette azwinga foya toyekola tobina na promo scolaire wana sœur wana sœur Lisette aotanga na Mayela mission catholique na Mayela wana nga kuna zana ngana ba 4e primaire ye déjà azali na 2e et quelque déjà na ba 3e secondaire ba bilo mwande ate na ye to bandi koyekola en tout cas na bascule ya kosakana te na stade wana ale bakomotyanga siko miso nde omonaki na yaki siko na Star Vendôme ntango na ye na Star Vendôme pa président na ngai
vieux Pocket bon akufa na ye déjà ok. nzamba batela molimo na ye en tout cas nga nazo travailler mais parmi orchestre wana nga kama nazalaki mwana moke nazalaki trop petit mais bapesa nga kimukonzi moko ovandaka momona président wa benga vieux Pocket benga yaka kende lu instrument boya apesi nga mbongo kende lu instrument sala bosala makambo ba mikolo fo basala nga nazo sala ngo bon na bana omona ngo bien te mais vieux Pocket bisinga moni ndenge bazopesa yo pouvoir oyo soki olingaka musique soki okei na baorchestre nyonso bandozala chef et puis babana kopesa confiance parce que ozalaka maboko milai te donc ayebisaka nga eloko wana déjà parce que nga à l'époque nazalaki vraiment soki otindi nga na kokende nakei nasala eloko na ye mpe donc moto atika ndenge naza boye moto moko te ni nakoli boye moto moko taka oya koyebisa nga oke mwana wana ayibaka biso mwana nazalaka na problème wana te donc nde balobaka mpo ba bakongo kiangani donc ya yo eza ya yo ya ngai eza ya ngai ata naza na pantalon kotoboka etalinga te nakoyoka keto te donc elobelanga te donc vomi navanda nga na paris awa Jack da Silva garçon paris akopesa nga mpe moi quelque chose mpo banini ndenge ezalaka olati kitoko ke na ozomona mais vous allez avoir respect parce que ça no respect Jack da Silva garçon paris akopesa yo oyo nyonso ozoluka siko comment se retrouver na jet set siko ntango nga nazotala émission namonaka bato ngai po chauffe batalaka na tv ngai vraiment monde boza bobo monde tozotalaka c'est vrai tozokota signer ngai monde tokoti signer bon nazo siko bamasala nga kotalaka ngai ozela parce tika nga pite bokotala ngai nazonga ndako je mosusu ale nake matadi fazer unoto biso nake matadi parce que ndeko aza te tozaki tala biso tobotami mama na biso azaki aza na famille te ozomona mère na biso aza na famille te alors ndenge ezalaki bato moi moko nake congé moni nga vumani aza boye bato fo babetaka tolo mpo na nga so moto azoka histoire oyo ete ya bana na bango makasi biso totikali koyiba te tokembi na vie omona mpe banda ntongo ti mpoka tobie te fo tozela mare auta bilanga ye tobandi koteta wandu obi wandu ti toteti wandu papapapapa mpona togroupe wandu totie susu na moto bapelisi moto babandi kolamba mona toyi kolia 22h 23h mwana alalaki déjà mais mama alambwisi ya kolia moni siko vi wana tokoli nango eza mpasi mpo tozala bacomplexe eza mpasi ke nazala complexe eloko moko boye parce que tokoli na bacomplexe te eza mpasi yango mona ngai naza maboko milai te ngai nazaka eza mpasi mpo loba bokoselanga makambo bokoselinga makambo oyo nga nayebi te oyo nga nasali te wana nzambe nde moto akojuge mais oyo kaka boye oyo bokangaki bokotikala kokanga nga te ke oyo nasalaki boye nazaka complexe te ntango nakomi matadi naye kobundana mpa naye kozonga suki pesi mama azolela zonga boye baye kojour mosu tokutana vie moko boye mama na biloko na kokufa likolo na yo vraimen ser moko azwaka nga wana alisi ninga azwaka nga ya ti tozongi soki kipesa mpo na ye siko kini naye kini naye kovanda na ndako ya ba Alain Bena je sali Hortense Polepole ser nanga naye kovanda mpo ba Alain Bena ntango navandi mpo ba Alain Bena nazalaki soki naza na kati ya ndako chambre na mwana bimeza te parce que papa na bango oza libanda akotuna oyo oyo susu nani donc vous êtes un phaser tu peux pas okobima teke so babimi yo kaka babengani yo donc bazobomba yo kolo ndako ayebi teke babombaka moto na kati ya ndako tala vie na pasa nango parce que place akolala ezalaki après okutana na grande sœur na ngai ya famille Sylvie Bitafe Sylvie Bitafe nde nde moto azwa ngai asisantaki na komi amemi nga na baeglise na bafilme nakosambela kuna foka nakosambela awa azalaki sere ya famille donc kota bapere na biso baza cousine na ngai donc ngai nabenga ye so cousine te akoma ma grande sere na nga propre mama moko tata moko vanda nazwaki sta après omonaki na kini navandi naumeli natamboli na baorchestre mastabilize komozwa mwa moke ana ye school na jet set
17 ans mayene parce que wamemaki yo to okendeki kaka na ndenge ya découverte ndenge kaka baorchestre répétaka donc wana soki nakoma asalaki courage ok ntango naye komona Charlie Solo bisi Charlie afuna kota orchestre bafuna kota yaka na koya mpe nayaka na santa déjà makili ekutanaki na président na nga président na nga asepelaki na nga makasi epuis ntango président asepeli na nga après mbala moko petit frère na ye Guy Gola que son âme repose en paix. Donc c'est mon grand frère propre moto asalaki ke nga nazala na état ya malamu elamba ya bien kecha bien segi yango monaka na lelaka makasi bato bamitunu ozolela boye makasi mpona donc kolela ezaka te fo lela ndeko na yo bokutamine bien fait mpe esalaka ekula ça dit ntango nazo raisonner akomaki lokola ndeko na ngai propre donc nakomaki kosentir ke nakomi na ndeko parce que nakisasa nazalaki na bandeko te parce que nakomi osentir ke ye nde ndeko na ngai donc so ozwi motu moko boye bokomi vraiment bomoko osentir neti ndeko na yo okomi mpe à l'aise omona donc nga soki nasesantaki ndenge wana alors nazalaki moto akosimbanga na orchestre aza te bamvukanga basalanga mabe aza te parce que na banomonaki elema na nga aza wana grand frère na nga Guy abandi okotelanga mingi moso repesili aluki Evariste aza kotela kaka tokende toke tipale donc première fois nalala mbeto ya kitoko na ndako ya Guy yango monaka soki nalelaka soki nalelaka teke mpo na sentiment non nalela parce que na orchestre bayebi ke so omoni Guy omoni Evariste omoni petit na Evariste yango moni nalelaka makasi parce que première fois nalala mbeto ya kitoko na vie na nga c'est Guy et puis abandi otika ngai te omona soki aza na bandali aza na ndako ya bandali amemi ngai soki azwi ndako na ngiringi amemi nga soki azwi ndako na Kasavubu amemi nga donc elle était bien avec moi je ne sais pas comment je vais dire ça tu vois donc mauvais souvenir na ngai sikoyo na bina jet set pourquoi okotaka te banino ata koyemba donc à l'époque je ne savais pas chanter mais nazalaki na voix ya bien faire egolanaka mpe professeur mais yo oyebisi ye te akoyeba ndenge nini yo oyaki mbala moko atanke danseur nazalaki danseur ya danseur parce que nalingaka danse na ngai mais soki koyemba peut-être akodécouvrir nga soki parce que aza un bon chanteur un gros chanteur ayebi ke oyo aza na voix bien nakosala ye mpe marque déposé na nga moko boye asali nga eloko moko mpe na miso ya bato nakomi mpe motu susu ndenge asali nga lelo ndenge asali nga lelo donc moni lelo soki mama na nga azolala na mbetu ya bien c'est grâce à Fergo soki mama na nga lelo azolala na ndako ya kitoko wana batongi wana c'est grâce ya papa R wana kipese merci na kipese odo ndenge ozala bo outaka poto okiti kishasa oke kipese nake batongi ndako batongi ndako nandimi natikala na eloko te donc nandimi natikala na eloko te mais mama na nga azala nanu bien bana kipese mpe basepela baza na star na bango donc en fait nzambe nde fois sepela parce que olongoli mama na esika moko boye opesa ete mwa sentiment moko boye oyo tozwaka te mais mwana ya opangusa ye voilà opangusema ya miso alors retour wana ntango mama azosepela bonheur wana na bénédiction ezozongela président parce que na vie fo tosalaka makambo ya malamu po bonheur na ya malamu ezongelaka président na biso mama ntango azoloba mwana nga merci nzambe pambola président ya Evariste directement bonheur yango wana donc nalipamboli ekofungwama kaka mais ntango yo tosala makambo mabe ozolia mbongo ozosala bambiance ozoyeba place yo outi te ce n'est pas bien après lobi okoloba nini o président na nga motema mabe président non ce n'est pas bien yo moko c'est toi-même parce que tu ne voulais pas ozala bien mais le président il voulait que yo ozala bien tu vois donc c'est ça okotaki jet set ozongaki mpesi bakataki yo banzoloko to ndeni non par rapport à danse par rapport à nakolongola bilamba nde naza awa nzoloko emonana oui ome naza moto apembe nzoloko emonana so ata kutu yo nzoloko ekomonana banzoloko bata bakatisa banzoloko emonana nga katisa te nga c'est-à-dire eza travail na nga kipese pese wana te loko moko te bayebi bana kipese bayebi ke Evariste ayebi nzela ya kisi te nayebi ndenge bakelukelaka makambo bato te donc c'est-à-dire nga naza nalingaka nde mosala et puis nalingaka soki nalingaka mosala et puis nalingaka bato totravaillaka na bango omoni so ozobina bien na olingo makasi na olingo makasi loba yo moko oyinanga mais nga na kolinga yo parce que ndenge na kolinga yo ozoencourage nga ozopesa nga force ozomona siko dasi nio esalaka efere andima yo
obinaka na maboko na makolo toka luke tumtu esalaki papa Hervé andima Evariste tozwi yo vraiment dosali ntango na ya test na ya premier test boye erata nazona no mbata moko na libanda wana nazalisa yo wana bagolwa kutu te bametre nazonoko eloko moko eleli na mokongo obiki na kanuka na bimi na ke na ngambo kuna na ke na telemi na otalaka porte ya répétition batunde bazofuta babiende bazokota kabi na kokisu te taka nalela nazolela mama mama belela ta nzambe na yo bundela ngai nazo biso nalela taka nde babetinga mpe mbata wana nalie pe te nzala donc susika okota kaka nazoluka vie soki okoki koyiba mabe soki mpe okoti na ya bapresse bakundi yo lokwa bokobangisa wana mare bana obangisa biso bokobangisa te parce que tokoli boye alors na bana okobanga makasi obiketa na lobi na mingi nakenda banika kotya 2 ata kaka mise moko abimi libanda abe etina mayaka naye mpe mbala moko nongaka pauvre gi wana kuna yebaki teke ye leka prise singa awaboa oza bogara pitinanga vandanga uta na kipese me aza na kinawa na sa test na pe danser wa danser yaka lobi oki yaka lobi okota oza ndeko nanga mokongo yaka lobi bon apesanga gentillesse moko ya kosakana te confiance nayebi si yo nzoka azalaka deja ndenge wana azalaka deja bien donc aza moka asekisaka bato donc nayebi te apoye lobi naesena lobi naoya kasi naki otelema na kwe bana natelemaki pa ye pa koti na kara baluki akei akendaki susu te nzoka baluki ake ofana ne na inde 3 fani na ye akenda na avani na ye wana asamise na ye na bato afandaka nena na bato palekisa nga koleka na oleka makolo ye pa azobima susu na babutu wana amoninga susu ayepeti na yo okepale te na okenda bia okoloba toza na transporter te pesa ye bata boye bazaka bana malamu pesa ye nzambe merci na oyo ozosala mpona ngai nzambe azongiselo ebele abia azwa kaka ebele wapi abalukilinga susu nabangi susu makasi apesinga mbongo nake mbongo wana na vire na kwana na vandi antuka na shwa ezalaki te nakoti malewa nazalaki na nzala makasi ya kosakana te okende kolia wapi okende kolia wapi oza na ndeko te okovanda wapi ozofanda mpa kamaradi soki okotya sire teke biloko ebeli oza ya bino te bayebi yo kuna te nalie malewa mbongo mosu etikali nasoma mai vraimen kakakaka ya pio oyoki na santiki moko kibekako apres ale naleka ntango naye sikoyo naye ava na ye so ava mpona banoye nanga makolo mpo mbongo eza te naye siko ava ntango nakono matala boye ye na ayaki te kunzardo aye bisenga ya yo tobinaki jour wana na club de danse ngabi okota nga siko nakobanga ngabi mise nalobaki nazela ye soka ye bongo nakota so nakoti bo omona bamise bakamise yakobalukelanga mpe nasali mpe test te nakoti kaka ntango nakoti natingami sikoyo ntango ya ye nga mpe nayemba mo pembeni akepesa bonjour ve peti nanga sava oye zala nokalema kobina peti abinaka fort encourageanga nazolisa yo vi nanga soki ebongi boye c'est grâce encourageanga makasi après sebene bandi mpana mwa kaka babengi bayaka charliaki oyebisa praise ya danser mwaza singa mata azala courage bina oyoki ngabia vi na obina vraiment ntango na bandi kobina tenema nayebaki vraiment tout le monde azalaki satisfait nayebisi yo parce que nayaki kokuta bamibini mpe bazalaki non bazalaki déjà bifalo azalaki cheng azalaki rodinaire azalaki bifalo awuti paris aye azobina ya kosakana te alors ntango namoni bato bazobina mibini bazalaki wana
olokwa totikala na Buffalo ba Cheng akenda na Côte d'Ivoire na Rodinei ba kenda mais tozaka na Yamado zaka titulaire na c'est mon chef donc ça dit titulaire na ya vraiment na vanda na kuta zinga na banga mamu ba tselanga sikuyo ba bandelinga na moko Cheng abini ako ba Brazzaville nzoto ningalinga na nga bia rien la kipese loka kipese bima nzambe chal beaucoup kati na Chenga longwe Rodinei ya koti baningisi bifala koti ni tanga presque psinga yobi siko abini si déjà bato baza ba attaquant déjà siko yo za attaquant to bina nde obina te refuse na koti na yebiso tangu na ye wana na yebiso yo na tout ezaki somme yaselo tangu na ye wana na zobisa yo na beti makino presa bi akati misera bi tozuyo OK pour faire pe wimo mto bina na pas ni c'est ça le message na faire gola no caméra c'est ça le message en tout cas mon boss nzamba batela yo nzamba zala na yo ngana considérer yo comme papa nanga comme grand frère propre kaka nde na lobaka ngo yo nde muto komisi ngai ndenge na zabo c'est grâce na yo et puis soki maman nanga zolala na ndako ya bien c'est grâce na yo parce que mbongo nazwaki awa o futaki nga na ndimaki na zanga na ngai lamba na zanga na nga ketch na zanga na ngai loko mais mama nanga azane sika ya kolala ya malamu elelo bongoni nyonso ndimi yozwa oza papa malamu. Merci beaucoup, merci Nawe Evariste et Eva donc to soufflendambu donc Blaise Mindi motema ya Irene Weston donc voilà babote bisinga bozali sénateur Beke babi Véro cas par cas Olga Colonel Viris donc Salon Matina Vitry Gilio Kindingu Boss Riva Ngombo Pelé Tanfumu Guy Masamba Dadi Pova Koda Bundes donc beaucoup histoire ya Evariste moi contact moi colis sur Hollanda Massibel Longo donc Joël Munduku et Tobosanité da Silva Jack Garçon Paris donc Elio Emaël ingénieur Ponclemat wana de banana. OK namoni de part ya Gigo là na préparation ya Adidas Arena on dirait au comment qui vous allez rejeter est-ce que c'est vrai de part ya Gigo là eratika gibiso on dirait au comment qui on est toujours moins dans pour même soutien à quel soutien ya Gigo là oh non nazalaki très bien parce que bon départ naie oui tout le monde a yoga y passe et affecté qui yo mto qui affecté plus par rapport à cancer rebelle et puis na bandaki ko yoka so banzembo surtout banzembo na ye o yembaka na bando yoka ngo souvent te OK donc na komo yoka ngo kaka mikolo mais pas tellement bon bah tu faut pas comprendre parce que na bando nazwa ki temps ebele za te ke nazwa ki kata mo keno rep esili nazala kanaye rep ezalate nazala kanaye on ça qui na vide Zomona. Donc il était comme mon grand frère, comme mon ami. Donc tout ça qui n'est pas mais je me souviens na vanda tant on a zaki na Paris, na Belgique. Ve Picasso ya akina sombelo mo boya tikala kutia musique na ye. Musique ya nono ka skuningi pauvre wemba. Ayi ko kutanga na zo plaindre makasi. Oh la nini fina ko kate musique o chi. La comprendre qui ngamba na monde ya longoli sentait que nazaki sous à l'aise c'était pour na comment qui faible au monde donc vide des aliments parce que mutu nazalaki na ye za jeté zotambola na ye nazalaka na ye emonaki kolia na olata bilamba na ye en tout cas azo anozwanga comme petit frère na ye propre donc nayebi na ko expliquer ote et ne la holo baboy ba musicien ba yebi ke petit vraiment ya gizainga. Donc tozalaki na tchotcholi na préparation tozalaki pe na Yamado mais ba on a Adidas Arena bazalaki te non ezaki voyage na ça qu'on mais nga pe na ngana zalate parce que problème ezaki problème à visa. OK buyebi makambo to utolika nango donc presa tika bango te pona volonté ka tika bango pona volonté non ezalaki na ngambo ko pe na yaki retard nazaki na risque parce que na yaki pe retard parce que kuna ezalaki kama ba chance so et bim ba bengi c'est kangiyo otikali
Exacte que le président a tiré biso na nko ou bien aninyango ou bien azangi mbongo ou bien azangi non, ce n'est pas ça. Donc ça dit ezalaki que na biso tout ezwaki biso. Donc azaki na volontaire otika mutu parce que lui voulait spectacle na ye ezala ndenge to répéter kiango pour batu ba savoir. Mais contre temps l'homme propose Dieu dispose, ya mona ki sala ki ndengwana. Ya mona ki baya ba tikala ki mais ba voyage eza ebele qu'est-ce que c'est nango donc ba voyage eza ebele bango bazo voyager te yo comment voyager le roi Dea Makauza avant à parité ya ilusa za parité badasa ya ilusa na pe imakara yo mtamke ozobina ya iluspe ba comédie na pe non bazo ya na bango te mais na temps wana yo ya ki yo moko sala ki ndenge ni parce que mesala ki na oui ndenge to mesala ki wana mais esenga ki na kanisa wana te fona cha esprit pour to sala malam pour to défendre ngo parce que so to défendre ngo te ça dit ça bien te donc faut to linga na cha esprit donc comme to zaki na danseuse na biso nani alliance et puis alliance pa yaki yemo ko me bazala moins ebele donc ça dire yé pe akota ki esprit wana ba travailler na ba danseuse ngana travailler na ba danseur to sala lokola tozana parce que so to tie souci moi to sala musala bien ça te mais lelo comment voyager lelo awa boye combien non to yé yo mo no danseur to baka yo moko na yenga moko oh mais na bien na yé te que peut-être to yé concerté. Oui, concert privé. Oh non, concert privé, ezaki concert moko, ezaki mwana muto a présidé. C'était karabaye ko bonde là non, ezala mais ezaki que prévu to yaki pona ko sala marketing par rapport que ndenge to robeta le 26 le 26 avril le 26 avril na New Arena, ça dit ba to ba comprendre que ba musicien bazali faillite ezate to rozala. Donc ba somba ba billet na bango to zala zala wana. Donc ça dit to tonda vraiment. Mais il va voyager trop quand même. Vous voyagez trop, les années. Vous voyagez trop, yo mon visa chérie, ça vient là. Ma boss a qui c'est on a mikolo qui pèse ce pèse. Il y a moi non. Vous voyagez mi. Non, ça on peut on était obi que na vie, il y a deux choses tout ça là. Peut-être ba kino ba yebaraté mais na expliquer bango. La vie sokozo linga mutu au fond du cœur. Sans oyebisa mutu na mutu na olinga. Ok. Sans yomoro yebisayi. Parce que télépathie est à la yapo. Voilà. On est ceux qui vraiment batu bakenda ke église, ninga na kenda ke église. Ali kusambela. Makasi. Ok. Mo ngana avandia. Do so bisinga va sala prière au mona na otokisilo yango. Et ko toka yo na yo ka golwa. Na ebisote na yo ka ma solité. Ndinga ba golwa. Na ndinga ba golwa te na ndinga bon. Ça va tokisilo prière ba tokisaka. Na ebisio na kotokisa prière yo mo na ma oyebisenga na suka zano pasteur na kataka pongi na ngamo na 0h na lamuki na so la prière na ngai OK na bandi ko prier mo na 23h 0h nazo loba nazo tato na ndenge ezala mo pe veiller ezali na tika pe patron na maboko nzala na sala kango nga ndenge ezala bona ne ata ekuti nga na voyage. En tout cas, so écoute nga neti on est to sa mission bon année mbala mo na tiki mission na bani ko prier. Na bani ko remercier Dieu parce que il ne peut pas ça souffler. Donc ça dire muya on a pu expliquer ce qu'on linga mutu di vrai. Ko yebi ke na on sale ma bête, yé pas linga. OK. Mais ce qu'on linga di vrai te a lingote. OK. Et a lingota ko sepela na hote. Alors nga siko pele ko zo bikisa na musala, izana musala na nga, linga vraiment musala. Et pour na linga musala linga pe ba musicien. Donc musicien mon côté azawana akolo ba ka linga Evariste te. Impossible. Tout le monde a linga parce que na za respect vers bango. Linga ba musicien ba to bini sa weda ba animateur. Ou la linga pe bango. Surtout ba animateur faut linga. Surtout ba chef na ngai. Ba wonde ba animateur na ba instrumentiste ba wonde ba bini sa. Bango tout ozala na bango. Alors, meilleur duo, meilleur prix na 2024. Na danse na yo binaki. Il y a meilleur. Kotika ngai te mwana mama. Chéri kotika ngai te parzuli ya yo. Kumbanga na mokongo. Ça a déjà impact. Na pote kangaki. Ouais, meilleur danseur. Danse bine. Voilà. Deuxième danseur yaki susu. Oh pete. Ça te cheka kandula. Voilà na zo attends ça ngini. O kota la bomboka donc. Moi ba tintasu muki na ngo kenango nazo bisa o jour na yaka garçon pareil yebiti na bien siko e obina wana se s'entendeni
bon na se sentaka soki surtout so na moni ya Silva garçon Paris batandami na ba masane na se na se yosko likona mutu produit evimi nga fo bayeba ke nga vraiment na zangande na ye yeso fo babeta lisolo na ndako garçon na binaka ozomona baponkle mata ingénieur ponkle mata ozomona ke basolange venake aku omona ke ba Germaine Wumba omona ke Eric Masidi akosepela omona ke Corette la patrona il faut cela patrona akosepela mama Sylvie Bitefe akosepela Tornando akosepela osentir ke Jordan de Best akosepela donc bana kasavu bana matonge to akosepela donc omona ke Floman akosepela donc Weya Huge akosepela donc bango tu bakosepela ok banado king bango tu bakosepela parce que musala nanga musala nde mikolo ezaka musala nde travail musala ok musala nde bando kota jet set okotelaka biso na danse na rythme ya pongo mwasi nde babina mwa mopanzi wana ndenge oyaka na ndenge ya pongo mais jusqu'à présent tout le monde on dirait forme ya danse na echanzaka te qu'est-ce qui se passe moi qui a créativité to eza ndenge se sentaka l'aise non pongo ezalaka kasi otikala na wana nazala so na oyo te tokóma na nini nazalaka bongo so na possibilité ezali na ya telema nano est-ce que possibilité eza te nazalaka nalati pantalon ya nini nalati pantalon nazalaka pete pete omoni eza bakache echange pete emona kebo wana créateur agangi evala ezaka nde moko ya pongo pete 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 fanamani ma emoko takanat dedet déjà mayo asolo moto awa awa ra pa 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 donc ça dire ba former les alango yango na lobi bana Paris Bruxelles Allemagne Hollande ça dit bozanga te tozana ba na Londres ça dit tozana ba spectacle moko ya kosakana te vena nga Marco Longombo kozanga te kozanga te na Londres wana vena nga Marco Longombo kozanga te donc ça dit tozana ba mama na ba spectacle ya kosakana te ezali biloko nayebisi biloko ezali kolinga babetela yo lisolo te ke non ezalaki soki ne te yaka biso toza bango te toza bango te biso nde bona bango te bona banani oyebi bango te banani oyebi à part danse projet non na vie ezalaka nini malgré vie tourna ndenge mosusu nde balobaka ke kosala boye mais destin mpe so chance mosusu à part danse ino nozalaka nango ozalaka na projet ya kosala non projet nanga ezalaka nazala commerçant nazala bon affaire c'est-à-dire commerçant homme d'affaires donc bon nasalaka mpe namekaka yango mpe déjà moi eloko ezali naosala mwa cop anini mpona kozala stable na kati ya mouvement eza te ke oza na baproblème na yo nyonso donc mama bela leka bela yo moko babengani na ndako voiture eza te na osali pas bien wana moto yango akomona mpe comme oza ma mobali te alors mobali fo obundaka na vie po place mpe na entreprise bamona mpe sérieux bamona na makambo mosusu epuis ekobakisilo mpe lelo soki ngai nazala su na mouvement te ke nabinaka su te par exemple nakoli nabina su te na opréféré nazala nanga mutu ya média ya papa Hervé nazala nanga communicateur nazala nanga bureau na ye vomi nazala kutu mokala na ye atindaka ngai kesomela elamba moko kesomela nga biloko boye je préfère d'abord ça parce que nayebi mpa na ye na ozala nanga bien ke nasala eloko moko boye ndenge bato bamosusu bazalaka je peux pas le faire parce que moto abongisi vi na yo akomisi yo bien soki yo ozozongisela ye mabe donc mabe ekolanda yo donc je peux pas faire oyo bato basanga asalaka oyo bato basalaka te yango moni ngai vraiment nabetisi te na baorchestre nyonso nalongoli te danser moko ta kozala na comportement lokolanga ke batiki yo na Paris tu as fait 3 mois une semaine ici au Paris tu habites chez toi-même naovanda pa na nga moko tu vois mais les jours ju babengi yo travail ebengi yo okei babengi yo ozali et puis respect aussi
toujours en tout cas ça mukongo mais si c'est-à-dire makanga bino za la vaccin ya respect ya lusite eza ndengwana il faut qu'on respecte na bien mama tango ye poto quand ozu bomengo alors tango ye poto ngo bana ko manquer yo on dit si non de tango ye poto na koki na yo koki tu vois et le rosco ba kino pe mo ba bossa na rien ya on a za fier na boss na ba pe fier pour na et même ta lusite donc ngana za boye talaka ande na vandi awa bazongi kinme atiki nga confiance ayibisinga yo folanda samedi tu vois ngana chief aji toza na biso OK donc so ba biso ko continue ça nazongi nanga mais un danseur moko te bako tika ene bazo tika nga ba mona te moi fala pour ba musicien mususu na orchestre mususu ba kimi mais un chanteur mais moi un danseur mais je voulais pas je continue d'abord mon travail voilà mais tellement naza sir na musala nanga naza sir na président nanga nayebi ke nga le concert c'est belé eloko nga na lukaka président nanga un jour asa elanga fête honorer nga ke moninge Xavier tika kabal tiki bal stade tondi ba présenter au revoir souci na ngande yangwana ba c'est le pot de défaut souci na ngande yangwana ngai na lobango na jet set nakokende te nakolala wa ba kende ba boma ngai faire gola yo nakokende te parce que pourquoi soki naza wana tango moni ba rêve nanga et ça na ba rêve ba danser te ko rêve nanga mona ke maturité nanga za makasi nazo raisonner plus que bato mesusu na lobite kana leki ba vie o ba bina ba ya ba nani ba danser mesusu na leki ba ngona leki ba ngote à chacun à sa boule donc boule onga na okanisa na idéologie nanga dona vani na olinga make concert zo beta ba sali concert moko boye concert de revoir ya Evariste c'est très important obi ba cadeau nga na rozwa ya oza bula ba maître ba mekato on a besoin solo ba maître ba mekato on met besoin solo la président on m'a promis que ba tema date moko ke le 25 bien mai ou bien kingandi babi concert de revoir de Evariste donc il venait nombreux boya ko pesa ye ba fleur ba nini et ça na maté ba honorer yo ndengwana etikali na histoire etikali na histoire tout le monde ko respecter yo ça OK omoni pe tango na ko ya pe na beta tourner ko tala batu na ndako na na président ko yamba ona na respect et kangamate et puis ozo mona ke ba porte pe ko kangamate o mona pe ke yo moko po ko zala bien donc ba honorer yo donc batu musu ba nonga ba zo exemple na ngai et comment ka bosa lo ya voilà c'est ça qui na luka donc yo ko kima na poto et pas na ngai na lobaka ngo idée na nga muto ko longola ngo azate siko azana noté donc voilà message nasir otala ki télévision message est circulé il y a grand frère Marc Tabou on l'a émission makambo alobaki alors ba Gaulois ba gladiateur ba général il y a ba Gaulois ba to soutenir jet set bazoli na ba yeba yoza mieux placé il y a information wana alors makambo Marc Tabou alobaki ke billet te comité concert ezo risqué za la message est nini pour na pour rassurer ba Gaulois na ba gladiateur omoni tala caméra s'il omoni eloka na loba na Marc Tabou aza grand frère obiso to bando tala kala na TV donc alinga ta kota na babuzo ba oyo ya bana mike lelo kutu ba petit na bango bakoli bongo de ba petit na bango bakoli bongo yo lelo osala makambo moko boye na miso ya bato ya bien te c'est pas bien donc aza le padre te fait rigoler la justice de Nian c'était DG Polo te Nicolas te Chief Agité ya Pichu Botoko te aza Beaviza Ponda te aza Gérard Sizamba te et alega na TV agoloba non parce qu'il avant na président asala rappel na yura rina te ba yebite parce que so otali niveau ba vente ba billets ezote comme meilleure vente du monde fona loba ozo mona billets ezote comme nan to komi kutu na ba date wana te tozana na l'an 2024 mais ba billets te comme presque etikalika ba 4000 et quelques tu vois donc ba golo na yebi ke pour ba somba 5000 billets na 2 mois ou etikali na 3 mois ou etikali za eloko te donc ya ko bebisa
ko loba maloba moko boné ta ko démoniser batu baba ko kanisa baba ko benga non eza mensonge baza batu oyo baza lukuta elata nzoto elate lamba gauloise lamuka c'est-à-dire to somba ba billet kaka ndenge bozo somba ba billet mot d'ordre to yoka ngo kaka pa na ye moko faire rigoler Jésus de nuance ko lobby boyebi ndenge ezalaka donc mutu moko boye individu moko ba ko yateka lobe loko moko boye po aboma eloko ya mutu non to biso na bino to yoka kaka mutu moko ça dit faire rigoler Jésus de nuance mutayam maketa bolanda ete omoni bolanda ete aza vie to ko finga ete to ko loba ne mabete parce que aza mokolo na biso mais eloko na koloba atika kosala ba biloko wana ba campagne ya mabe parce que moni ba golo ba kana ba méchant akomona ba biloko zo loba wana akoba no baba no ko no takeo ba bani ko salir yo e comme azo so prise muta otinda bango so ta yo moko nde muto yayi ko luka ba problème tu vois biloko wana fubo tika yango ba golo bazo somba ba bien na bango ezo kende kitoko makambo tout ezo kende bien kutu ba golo bazaka bata tembe kaka nengo lobi wana wa mo bondo yebaka déjà ba bien kutu pe dans un mois et batani susu et si là donc ça dit bazaka bata tembe po ba lakso ke ba bata tembe omona yemo o tembe fo ça qui c'est la golo tellement ngo président ebita soki ba fanatique ba uta wa donc ça dit baza bata tembe ba relaxa yo dans un mois a omona ki ba billet tout. Ok. Donc, Doupidi a manqué au thé? Bon, a manqué parce que c'est frère tous à la surtout na Adidas wana. Tous à la mais na bata mo ba no ya suba repte. Bon ya suba repte bon. Réseau la kem dans ya suba repte to yebite on a foko tout na no ba bureau. Bon to ba yeba pourquoi zo ba repte abisenga azobela au moins azobela et puis le couleur ça les bien té. Je pense qu'il y a moi. Bon makaboto mo na ba réseau. Eza na ngwa lokuta eza lokuta. Bien sûr. O meto sula kinaye. Na benga kia ya mbinga ibu ba yoka kipe ba voice mo ba no ko circuler. Asa na bien très bien ngai tang ba bisenga kia beli boma na ndima ki na ngango te pourquoi démentir en côté na public pour salir image par exemple ya papa Hervé que non kuna ba ki sezali ko va image ba animateur mususu ko afficher ngo lokola ke kuna ki sezali donc ba sali bon pourquoi zo démentir omoni na orchestre na biso ki sezala raté muta kufa raté go ba lié ya ezala raté o et mutabeli liboma na orchestre na biso za raté nga na vandi des années ndeko na nga moko tatikali ko kufa o na pesa o mama na biso o leki o mwana na nga natikali ko monga moko natikala ko mona ngote na vanda kana na liaka na ye bino ko na pa na biso za raté au compter ko tsoza na bakisi na yo ye moko lo bango oko suka awa kisi ko raté OK ozomona do babiloko wana bolanda yango te wana eza ba distraction toza na tala biso tozo se préparer concert tona posa ba golo ba savourer ba billet etekama comme il faut moi et si là ça dit ba ya to ça la spectacle longo na bango na biso to savourer ensemble to seka ça dit jour on est héroïne ça va chauffer ouais si qu'on a carrière nous à danse na département à danse à part Mao mutuni yo mona rafoma ke ozala mona ba ke ayev mabina gito atako leganga pe. Non, n'est pas la bisoka. Concurrence est loyale, il a été que ya obo ya mutandinga. Te la boy mutu te mona. Moi PMB ça la bien. Mutu ngala mona bina bien. À part ya ma do pe na longo. Oh, yé pas un danseur. Te na longo li wana alo wande ko nawo. Te? Ni ça na lobina li. Na lobina soko longo li soko. Na lobina li panda. Ndiyo kate. Soko longo li ya madonna ngai ba danseur baza soutien. Soko longo li chocholi na si ya esili. Boya ma yé pété. Na lobi be soko longoli ngai Yamado Sia Chocholi ba danser Basili et Sina. OK, merci de poser la jet set. Combien de danses vous créez? Belé et chini to ibarate belé ba imolele ba o imolele ya pango imolele ba bloque belé mususu na bosani mais c'est belé bon eloko ezosala bango kibomba mais sans oublier presque pas créer rebelle ah OK oui mon peu danser je suis des nias o isaïe langobo ye mo mutaya na ya iba yo te ye mutaya ba te mo pongo na wana pe ya iba modifier anda ye mutaya tala azama kas na ba break presque o raté danser raté OK so ki presque ndimi danse no se que ça danse bien bato bobina ko tsatembe to so tsatembo munya. OK. Donc, voilà, tu comme vraiment na souka émission na biso. Donc, bambote na Sephora Lulendu. Alors, message nous peut sa biso, na bi ke
départ peut-être tokutana te départ eza samedi message nini opesa biso na jet set à part concert ya le 26 est ce que badate mosusu ezali au départ eza mercredi non jeudi dans lobby lobby eza jeudi naozonga nanga naozonga place nalingaka mingi sasa mosala nde nazozonga ngai okosala mosala nanga bon message kaka eza kaka ke bagouloir en tout cas bosomba babillet et tozalaka na système te ke les jours wana boye koluka yango moni bozotikalaka libanda mpona babillet nyonso esili bino botikali libanda alors tozosala biso mpe défi te mais souci na biso kaka bagouloir bamwa ndambo babillet wana etikali bolakisa biso ke na baoyo bazwa kolobaka n'importe quoi boloba tolakisa bango ke eza mensonge eza yango te c'est-à-dire message kaka ke tosomba babillet ebele parce que niveau spectacle papa Hervé azobongisela bino na biso bapoulet na ye eza ya dégâts ya dégâts donc tolui kaka nde tolobi nyonso si tobongisaki omoni jour wana omoni oyo bomonaki na nini na Genève eza moke turo bokomona vraiment ntusuki tomena vraiment ekozala ma ntusuki tomena donc na Genève eza oyo bomonaki na nini na café musique yango te soki boye vraiment jour wana nakokufela kuna nabi après voyage ya rena ondi bobetaki Adidas double Adidas retour na okomena na Kipese ebisanga bayambaki ono ndeni en tout cas tomoni baimage te na Kipese oh non nakendaki mpona komona image te parce que mama na biso alingaka nanu babiloko wana te mama biso alingaka fo ayebisanga na Kikongo oyokaka Kikongo oyokaka bato balanda so bayokaka peut-être bokalobaka Kikongo mama biso ayebisanga ngai talanga ngango wizanga kuzolinga ko bato bazalaki nge wizidi donc zalaka mayele kolingaka te bato bayebaka ki oye kalanga Thomson yo itinanga ya kalanga ya lemba donc ça dit nazalaka motema moto Thomson mo azalaka kimia azalaka kati ya mai donc nazalaka lokola Thomson wana donc nazalaka kimia donc olingaka te na yeba to fo bayambaki quand même nese bayambaki nga na esengo na famille nanga surtout ebana kimpese basepelaki nanga naninga bana kipese to basepelaki nanga babiso bagolo mpe basepeli golo nyonso na oleka kaka merci ndenge ozongaki yo moto akasiri na yo merci obomi motema papa Hervé te merci vraiment soda na biso moni babiloko wana ntango baoloba ngai nisalanga ezosalanga bien ya kosakana te bino fo livrer concert mona kipese soki nzambe asungi te papa Hervé bafa livrer concert mona kipese bana kipese balela ye makasi azoyebisa yo mbanzango kisantu kulingo kipese lokala balela ye nyonso ye doso tie libaya eza lokwa Paris otia libaya na papa Hervé aza te omeki okwei aza te epesa bango te na bato bolanda biso donc nakosalue mon boss papa Hervé apesi mbote mon boss bon voyage po baki déjà aza na Goma concert eleka malamu nzambe abatela ye esika azali nayebi ke samedi déjà nga nakozala nanga na kine mpona olonga lobi samedi déjà ntango bakozonga tokozala na bango toza déjà elongo na bango donc tuka nzambe abatela ye makasi nzambe apesa oyo ezangi kati na ye abatela mpe bana na ye abatela mpe mama Silia Eglejon napesi yo mbote mama merci na nyonso osalaka mpona nga mwana na yo nzambe akokisa oyo ezangi kati na yo nzambe akokisa oyo projet nyonso ozalaka nango nzambe atia loboko kati na yo donc nzambe na ngai vraiment azala na yo abatela yo ya mabe ekomela yo te parce que osali ebele mpona mwana na yo Evariste nini navandi awa soutien na yo nazwaka yango namonaka yango nzambe apambola mama kende liboso nzambe abatela libota na yo kimi ezala kati na yo nasalue famille nyonso ya mama Silia Eglejon nasalue vie na biso ya Cherigola napesi ye mbote mpe Yves Bonga napesi yo mbote papa Godefa napesi vie Kasi mbote vie Bera de Prince des Amours napesi yo mbote et puis napesi staff tout Rossini Lumene assistant du chef napesi yo mbote et sans oublier héritier Mobiala de partout napesi yo mbote misien na biso Sika napesi héritier Mobiala mbote et puis napesi DG Polo mbote Beaviza Ponda mbote Jires Zamba napesi Diallo Sarkozy mbote napesi Francis Zabulu mbote
acoustique napesi yo mbote place ozali napesi Tracy Eleza mbote en tout cas napesi tout le monde mbote nalingaka bino je vous aime beaucoup napesi ba musiciens nyonso mbote et le danseur tous mes collègues napesi bino mbote et na ba danseuse nanga napesi bino mbote nzambe azala na bino place bozala na goma bosala mosala bien kimeza kati na bino nayebi ke samedi vendredi tozala na bino donc et puis na saluer bato nyonso oyo bafingaka ngai oyo bafingaka président nanga oyo bafingaka biso c'est-à-dire mbote mingi na bino nalingi bino mingi vraiment nalingi bino vraiment nalingi bino mbote mingi na bato nyonso oyo bafingaka biso donc mbote mingi na moto nyonso oyo afingaka ngai na réseau internet na tout cas bato nyonso ya réseau internet en tout cas bato nyonso bafingaka biso bafingaka nga en tout cas nalingi bino mingi mbote na bino vraiment mbote mingi nalingi bino mingi sans bino tokozala te sans bino soki botiki kofinga en tout cas tokoya sopoto te en tout cas mbote mingi na bato en tout cas mbote mingi nalingi bino mingi vraiment nalingi bino mingi et pour bagoloa mbote mingi na bagoloa tout en tout cas bosomaka babillet tosala ba effort tolakisa bango ke tozalaka ebele bana Luanda tokoyaka donc ça dit bana Luanda les 30 toza wana tokoyaka fin du mois donc fin du mois tokoyaka wana et je salue Deuve Fortuna ça fait 4 na bisi mbote c'est-à-dire ba intelo wana na bisi mbote États-Unis bango na bazu déjà sans oublier maman Hortense na bisi mbote vienanga Dani Makondolo pour le pôle na pesi mbote puis revient à Paris et na pesi mbote sous na les papis les sages na pesi mbote na pesi sous mbote na vieux Pijano Goulois Eric Massidi Michuriaba na pesi mbote tous les bana qui pesi na pesi mbote je vous aime beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci à toi Yaeva Massidi donc merci à dingue pesi so vraiment na yo tala voile à lobby mais on dit maintenant ya na bossa ni ser na ngai kolobi lamba Adel Jogo na pesi mbote Adel Jogo wa good danser en tout cas mbote mingi na Adel Jogo ba good danser mbote mingi sans oublier garçon da Silva garçon Paris ça dit Paris ça na maboko na da Silva Jacques garçon Paris da Silva Jacques na pesi mbote place ça donc OK voilà merci beaucoup bonaki tellement ebele Rolanda biso ba mbote na des bandes à London TV ba mbote na Joël Photo Mbetenge ba mbote siko zali merci à toi Edino Image pour la réalisation Blaise Mindi, Motemaya, Irène Weston, Bambote Sugozali, mes remerciements à sénateur Beki, Babi Véro Kaparka, on est toujours ensemble pour regarder la même morale, Olga Colonel Viris, Babi Salon Martina Vitry, Gilles Kindingu, Bambote Sugozali, donc Boss Riva, Bambote Nayo, Pellet en fou, garçon des disques, Dima Samba, le directeur, Dani Pova Koda Bundes, on est là toujours, Joël Mounoukou, donc voilà, Da Silva, Jack Garçon Paris et Tobo Sanité Nadège Bomei balobi la mondialiste babi moi si atira mais c'est moi de la défaut donc on est là vous continuez toujours pour s'abonner à ma chaîne Abisso vous partager vous commenter vous commenter Abisso vous continuer quand la même à lire wana quand des bois docteur nga vraiment moi ça m'a défaut soit à peut ça nous ka merci donc bois docteur ngai on ça la Abisso vraiment bien bon nous ala des sites donc Evariste offre aux ala besoin il y a quelque chose pour la maman bobosa na bito dans numéro ezaka wana bobengi vraiment pour tindela bino numéro ya Evariste pour quelque chose donc départ na eza lobby vraiment ba lobby rendez-vous avec Jet Set le 26 avril au U Arena donc papa va aux ana biso d'ici là parce qu'il y a Olivier dans le concert d'Angola avant azongela biso boye na poto donc ba gaulois bozala connecté bozala toujours focus na concert na bino ya le 26 so moni gena osombaki billet c'est le moment leba makabino wa respect de bangolé ba lobara no falta de respect donc bolongolelo ko ala vraiment o mark tabwa uti bo bibisela biso bo sala effort bo betement sold out pour na papa Hervé donc bo s'abonner bo commenter bo zala vraiment les sites to kutani bongo bala sima merci à toi Edino Image.